TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande oba bolingo zenga obino gardien du temple kana cadre actualité la mifa nini nasu ba feedback par rapport ya ba émission topé voilà ba émission to sala qui sur dossier couple Chibangu bo permettre ngai actuellement ils en actualité OK ba live zo sala manga on a sala ba live penese par rapport à actualité na postaka plus ba vidéo et nasu ba feedback mais la ba feedback on a mentionné ka des commentaires inbox auto solo na bandeko de vive voix pour na me couper sa conseil na bisa bino to na concept na biso asuka ya pardon ya sika tolika tina songi songi to pe na nzela na songi songi oui na on di bangena songi songi mais bonne qualité na nzela songi songi tozo te na nzela songi songi tozo éduquer na nzela songi songi tozo conscientiser na nzela songi tozo exhorter na nzela songi songi tozo sunga batu. Là, moi, là, c'est mon rôle. Parce que tu vas obika. Nanzela na onga na osala. Ce qui est quand on a lito mususu a etalio. Mais on a bateau va se retrouver na onga na osala. Alors, verset na biso le les en proverbe. Combien les sous? Oh, Matthieu Bible et quelque part Bible zoloba trône est fermé. Ba lecteur à Bible bocha version na. Mais na luka moi moment. Trône est fermé nanzela ba conseiller ba nombreux conseillers, OK? Libala ngwende ya libala ezalaka donc moi je suis avant na libala vani na trône mobala vani na libala vani na trône ya libala na ba trône eza musala na mambo belé ya vie, OK? Bisiko yo se situe se retrouver alors conseil ko sunga yo conseil na opese ko sunga mais lelo je vais plus me focaliser sur les femmes bandeko basi ya zo kitivanda yo na no balite yoka lobby robala ta mususu okokutana na likambo moko oyo ndeko aleki nango eosunga yo à la loi et au témoignage de la Bible. La loi c'est ce qui est écrit, les témoignages c'est du vécu. Maambo Didier Abiki na libala na ye eosunga yo Roger Maambo Francine Abiki ekosunga yo Mado. Donc ce que je veux faire là ou encore conseil à lelo eza pona ndeko na biso karaté to bandeko na biso te oyo lelo peut-être bazana moi mbulungani na libala mais pona batu nyonso ba marié nyonso yo pena no balite zo à part, OK? Na lobi na conseiller plus basi na su feedback dans mentionner mi balé ndé au moins moi epsinga grande dame le général pour moi c'est un grand frère na lobi na benga ke tutu kotan ko mona ate et ça la bien parce que mon bal na zapo officier a ebani to solaming na général. Une fois on a posé la question vieux aux ira foyer non de moi si musika yo musika et puis bon on n'en aura pas souvent, c'est très dangereux ameko l'accès ben inconvénient ba mambo adultère machin général c'est qui a le binae moi c'est na ta kangena mbali na oboyete de là on est commencé à le baguer solo bien que ils lo robeta en émission te voilà ba secret à couple les alaka on est en passant pour na yo mto zalaka leo nyoso yo betela ba master na yo kuno lobby passer à moi tellement le cola cher à lobby logo que moi si na attaque ngena mbal a olimbisa yi pendant que je vous parle là libala ne kufa libala ne kufa moi si abima kenda et vous savez ce qui s'est passé non banduki bazali aluka rozonga malheureusement bon passer à se remplacer qui parce que passer à l'ingé tellement minga bondela on est en passant en fait il y a des choses on est par rapport à la maturité et là mamsu bo beta yona mobali a ebisio na sa sentiment to moi si a ebisio OK le ba on libandate tu peux pas le dire ça plus grave na émission mais non et donc on est beti kake na mato ya rosarana te donc na pesio conseil ndeko moi si za maele lobby yeba ko batela libala na lo bana basi nyonso ezara basi te mibali mais lolo na bana lo ba pisi na basi abinanga tant en général lobby na eloko wana na mone on est blague mais tellement c'est mon vieux to solane mikolo nyonso na yo comprendre que non bane ko minango c'est en fait ezaki eloko wa bane bano uta pena na motema et j'ai conclu wana ndeko moi ça le j'ai conclu bon et vous attendez subana bakisi parce que est normal te ezala raté un homme avec H non
école une fois mais il y a habitude te habitué conclu certainement que ça bana ba kisi na bango ya on a ebisa ki bino awake et il y a de ces couples bah oui pourquoi babalana moi c'est ma mobile bima pour na ba raison songolo pakala et na pour toi moi je connais des couples oyo mobile bima moi c'est bima pour ba maladie hein voilà bakabaka et de ces couples quand ndenge maman lobby pour bana ba kisi et senga bongo il faut ba énergie. Et aussi de ces couples, bah réseaux à moi belé, hein, on est à toujours bien les solo en passant. Alors bien en fait effectivement les générales, Alina Charlène Makassi, abinana boutique, nazo ordre, Christian Soraye Azoignon soit lingi, le fils chéri du général, il a nous présenté comme son fils aîné, mais pourtant on a un grand frère, Azoignon soit lingi, donc en fait il était gâté. Bref. L'homme aimait la femme et ses enfants, machin. On les a mentionné, mon quoi, bah, n'a quelque part, hein, n'a quelque part. Du solo bandina, au gira couple non nini. Moi c'est musique. Petite sœur moto sur l'année bien, moi si j'étais sali, je te fais bisous, n'a pas la vidéo à Oseka. Et puis ma mère, moi la bando qui est dans le bureau général, des fois tu vas nous vendre à 1h du matin. Aibsinga na bureau général acha salon moko na kitoko encore alinga lix na kama avi yango mboka tie mais alingi lix wa ne grandi akananga le général Saper on est allé juste en passant alobi to vanda ti 1h du matin ngabi bon abi oui na moi to commander biloko na pose air moto bimi to ke Kiti Bank a sali retrait a safulingai na juilar na tia na pose un homme de bi akaba makasingabi suspect 1h du matin yo nzoto habité c'était un grand frère pour moi en fait c'est un papa et pas nangai parce que aza master ya grand frère naye master grand frère naye habité à Salange Loroté mais souvent on passait des temps ensemble tibutu ce que le ko intrigué ngai ezani ko vanda ti 1h du matin nazuka des témoignages on a faute de temps. Soki mobile azoki na olekisa ngonga tibutu quelque part. Imaginez père de famille avanine na bureau na mwana mwasi ti 1h du matin. C'est quand s'ennuyer. C'est quand s'ennuyer. Ndeko mwasi ndeko Charlène na olimbisa ngai. Mais ça concerne na opesa na batu nyonso na bana basi nyonso. Bocha ba garde fou. Bo ezape soukate hein et s'il peut dans noter, vie zo continuer. Il sunga pendeko arobongisa ndiko Charlène arobongisa attendez toujours quand on a que no alingi so mobalité yango yo sala ke ya sati na ba veli pande machin elle a que 43 ans lobi obala mbali mususu donc aluka bongisa loko se répété. Charlène a exposé son homme elle-même. Oui. Mobali Alex Rabatanti ba air tardif quelque part accompagné de filles ou encore ado s'ennuyer. Mobala alola mwana azana droit aux la libre il faut que les faut passer liberté mais libertinage te mobala alola mwana tike la espace mais veille nae contrôler petit mot en général a bisinga bimère obi que so mère Charlène ana kin via bimate nga bisa bon abi oui abimate soit que musala après musala ndako il sort pas. Mais son mère azate arokende na ya ozonga ndako 1h 2h 3h du matin. Charlène, tu as exposé ton homme. Au moni bagindumba John a sali de gauche à droite. Mulongo sombo ya bana, tu l'avais exposé. Soki, ochaki ba garde fou. Hein? C'est vrai. On se retrouve en France na raison, il y a exil. Ou à peine à bana mike il faut zalana bango. Mais il y avait des possibilités, il y a ocha balance. Moi 2 mois à Kinshasa, moi et moi à Poto. En fait, possibilité zalagi toujours. Il y a protéger base. Na lobby te que mobile alinga tricheté parce que les hommes surtout quand mokonzi a qui n'a pas mission de service ana mbongo on s'attendre nango parce qu'il y a de ces femmes là ba yaka bango en plus il y a ba c'est belle ba couper la général bango en passant au monde ba basimi ba ofinga na ba commentaire on a bazoko encourager botika Charlène nini ba revarachi bango ala le golo atolo ya Great Kali asimba ba chiffon na afina yango hein
et wana eza kotula mutu esala bango na kozanga mibali. Voilà, Charlène oexposaki général makasi mobala ondiki mwana moke libota bota boti de gauche à droite naki ndumba sali faute ezaki ya yo limbisa mais sinon ezalaka conseil. La famille nalobaki faya nsala conclusion to résumé ya ba émission tosalaki to pe ba vidéo par rapport ya ba émission suka nasalaki sur message ya famille Chibangu na bandeko oyo baza kofingisa ndeko na bango pana gaza na boloko. OK, na bandai na vidéo moko nasalaki awa ya ba feedback on a zui la li juste nazo mwana iba moi 2 minutes na compléter le mois moke asuka awa après bon on a meka ko pesa conseil to pe ko loba ko résumer sur voilà na vidéo leki par rapport à ba feedback na zui de gauche à droite na lobi boy na lobaki boy na zui moi de feedback ya suka ya na moko ya mibale ezalaki bonyo sumi bale ya liboso ezaki ndeko mwasi a poser petite sœur moko ya général a posé question tutu au girafo ndeni mwasi musika ou musika ndeko ya mibale a ebisinga mère nga na passer temps na bureau général tiba 1h du matin to vanda na biso tozo sola tozo seka a commander biloko er mona ba moto ke na banque to beti tour akabelinga mbongo en fait ezaka souvent nalobaki soki bomoni mobile azolekisa temps libanda tiba air tardif c'est kazo s'ennuyer ao s'ennuyer mibali bana ti bana. OK, alors faut te garder fou, faut pas qu'on tienne à prison tu peux qu'on emprisonner mais il faut liberté mais en même temps observer tu pose au kengela. Hey junior so maman je vais aller jouer au football pour que musique tu restes là avec tes amis quelques mètres aux observer et là on a prodige na simana na mo parc mo quoi na pse ko katsa tengambo ko kepa ba kamando. OK mami atika liga wana mo mona oka bada mike mo curiosité amona ba masa musula musika kuna oka pa telemi a otala la bimi na kengele mi se kutani na bisi na loba yini. Oh non mami, I'm not going, I will stay here. Les hommes sont comme ça. Tikele liberté en même temps observer ozotala mais so opesi mo Congo feti c'est ce qui s'est passé. Alors ndeko Charlène alimbisanga pas permettre ngai bomoninga utilité na boye bango mkona ozalate parce que na bise bino na otike bino kalate 2026 peut-être za nena ngai suka bomona ngai peut-être na réseaux sociaux na mamususu ouais awa nous a sous-trotté mais mission na sala non je replay la trop ouais parce qu'il faut na shifter hein. J'ai beaucoup à faire na mission nene ya accomplir na sala moyo il faut na vaquer na ba mamususu c'est tellement important. Voilà, Ndeko Charlène a exposé mobile na ye yemoko Tichi bango se retrouver et lobby Denis Dissociation na bana 30 na ba mama soki 25 ezali Charlène yemoko. C'est vrai akutaki na bana mais na limite nombre bano Charlène akutaki balika 10. OK, pour le loba ma 30 et na comme na 60 ah voilà konzo pena ne silité et bon bref na kangi parenthèse wana eza yango te a exposé mobali azaki na libertinage ya kosala nyonso alingi parce que la femme n'était pas là. Et une femme, une bonne femme ou encore toute femme protège son homme. Moi si abattre la mobali bon remarquer mobali ata na mbongo soit na moi cité azala déséquilibré na mambo nyonso ouais aza over the place ne biso lo ba en anglais mais soit côté na moi si non seulement moi si mais une bonne femme faut mon ayino maîtriser mon truc ici nasi na lobité ka ko tricher te ah non le bon te parce que ngala za une femme parfaite non mais par la grâce de Dieu je suis parmi des très bonnes femmes. OK, attention à rebeta penalty libanda mais au maîtriser il y a des choses à resalater soki ndeko moi si atiki ba garde fou to so azala ki wana permanente mbala nga se retrouver na bala mlongo sombote mbala nga se retrouver na ba makango na Canada te na France te na États-Unis te na Zambie te na Australie te na soki wapi te ata soki e quoi arriver en fait c'est ça toujours ka sanga ba bébé
de gauche à droite. J'ai le choix, le bac à autour de la photo d'Instagram, il y a moi, moqué, à un bébé. Et je dis, c'est trop dangereux, hein? Trop dangereux. Ce qui veut dire, soit bota, bon, c'est que Akena Makolongolo. Aïe, ya. Yo oyo za na libala mama yoka toli oyo wana tamusuna mobali aza kimia te ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali via moko aokenda oyelo maladi na ndako bana no ba mike okufa otiki mokili parce que ba victime ezala kaka mutu oyo ba na souhaité te hein, que Dieu protège le général au nom de Jésus. Je sais qu'il n'est pas malade et il ne le sera pas. Nabi ke bato bele batonga re balobaka za maladie parce que bimana bana basi o bango bayebi ki bana ba maladie. Non, tu vas nzamba batelaki parce que c'est un serviteur de Dieu. Ah nzambe langa appel. Ah. C'est un serviteur de Dieu. Nzamba batelaka. Il a une très grande mission en passant à Zali, apôtre Paul, Saul de Tarse, John Chibango. Bon, mon aïe, dans les jours qui viennent, en train de prêcher l'évangile. Hein, n'a parmi les intercesseurs naïe. Ok? Je vais vous parler dans les jours à venir. Na kutana na endengeni na eba endengeni et mamni nzamba ebisanga pour naïe. Et bon, mon amour kokisama. C'est un serviteur de Dieu. Bon, mon aïe est en train de prêcher l'évangile dans les jours qui viennent. S'il a envie, c'est à cause de ça. Il a une grande mission. Il a une lourde responsabilité. Azamutoyo. Soki nzamba permettra ta kufa. C'est parce que lui son nzamba yali konaï. Ouais, en fait, c'est qui s'est en train de se passer, basi machin, ezaka diable mtoni nga désorienté. Mais grâce à nzamba nzamba kasi kolonaï. Je vais profiter pour avoir un intercesseur. Bato bazar na souci ba âme perdue. Bo sambela raponaï. Il est une grande bénédiction pour plusieurs. Bon, c'est une très bonne personne. Une très bonne personne. C'est un bon monsieur. Ce monsieur-là, un bon monsieur. Et en fait, na mana lo bana bandeko basi et yaya okuta na mobali. Ozo reconnaître, oza consciente que c'est un hasard bien. À part Kindumba, à part Mobali Malamu, ndeko mwasi, Buka Mabolongo, Libala, Babatela la prière. Hein? Nzamba capable de changer moto. Il y a des sortes de prières à faire. Il y a des formes de prières à Rosala. Que muto tiki. Et ça n'a papa moko. Son attaque comme un scandale. Aza parmi les chantres autres aura référence. Ba papa na biso songolo. Ba papa na biso parala. Ba on peut ba yembela nzambe bazaba jeune bazaba boga. Ba yemba banzembo bien. Et pourquoi ba mai kalamba il faut pas se comporter boy. Son atangi no kombo papa na e ozala scandale bondi maté. Azala mobulo basi. Bon, à l'époque réseaux sociaux a raté. Abana penda ko tumba. Pour ba chantre faiblesse na ba mingi ngwana. Nzamba obene mato ya zokata, zo bene mato ya zokata, zo bene mato ya zokata. Boy belo otiki ki ndumba. Alata liputa na hôpital. Soit akuta na vidéo a oyeba kezai alata liputa azwa chaud de pisse na hôpital alata liputa et il avait souffert et l'autre katise kindumba. Écoutez, il y a des prières à faire pour le mobile ndumba hein na lobito que nous souhaiter malheur moko mais sinon il y a des prières à faire. Yaya babomba libala babomba mobile na losambo. OK et place Bolingweza, place passion, place possé Zanzama intervenant. Nous servons un Dieu puissant. Tout semble la Nzambo à Salaka. Ba témoignage Jézali, Amibalo Bazami tout likolo bavanda kimia. Mais message ezaki plus koyeba ko tcha garde fou koyeba ko veiller. Hein? Koyeba ko batela libana yo batela base. De moi c'est exposé mon bali mingi. Des salés que mon bali se retrouve dans la situation. En fait la personne à blâmer, c'est la femme. C'est pas l'homme. Mobile azalo la mwana moke na aloba te ke mamboisa les a bien mais mibali surtout mokonzi azala mbongo aza bogar basi bayara bango moko c'est pas facile ako contrôler ngote ako kangote ouais succès pas gloire et pas gloire ko gérer gloire pesa mele mutu nyonso te ezaki conseil ezaki condamnation te bino bozala bongo li makambo. J'aime ma sœur ya on a oloba naï la vie continue, on ne sait jamais, ils peuvent se réconcilier aujourd'hui. Azo conseil wa tion na pratique. Soki pe simbité à Monique et alingi susute
azana na 43 ans akobala sous lobby et asa la conseil oyo na prochain libala parce qu'apparemment alinga mbongo ya mobali mais elle n'aimait pas la personne ngai 11 mois 10 mois avant na France kuna yo ibani na ndingeni ibani na ndingeni tu simba te Les amis, je vais conclure. Ma vidéo oyo nasali ya mibale wana nasaki yango hier mais faute de temps, vite temps pardon ezaki egoma itard ya on a côté 40. Bon, le pe na côté on peut ka retard. Na ochité to pe na conclure dossier oyo awa à moins que peut-être ezala na ebité ba droit de réponse to famille benga susu parce que ngana osara musana ngai. Alors nini Miss boyoka to pesa yi conseil na passer message à famille à général John Chibangu na bato o bazo semer trouble to pe désordre o bazo fingisa ndeko na bango to kolukela ndeko na bango ba problème pendant azana boloko na pesa yi conseil na Miss Champagne na pesa yi conseil na mama madame Benz na pesa yi conseil na nièce ya Benz na pesa yi conseil na bato nyonso. Passer un message à Caleb. Tania Chibangu alobiye akotika te. Tania Chibangu alobiye akotika te. Who's that? Tania Chibangu alobaki akotika te. Bien close the door please. Makelele. Alobiye akotika te ya ko continuer ko boka ba pic. Ya ko continuer ko ya ko ça la rando na Charlène machin. En fait il y a de ces gens là et na habité peut-être ba conséquences d'état monsieur côté et pour ba monsieur baza bon na vie ba français ba quelquefois ba conséquences que jamais que ba conseil parce que na mutune singa tani ana na zo ba na conseil ni soutien ko pesa ebo tout na pourquoi parce que na uti ko mo na live mo j'ai la salaki c'est 3 jours passé ba tindelinga lien. Ah, donc on ne peut même pas obéir à Boyoka, Bokangamatoy, Bino Boyebi Jaël, chaud. Donc c'est comme si inspiration est générique. Et où t'en pas moi la moitié. Inspiration est générique. Donc Anna ma fille à Moko, donc on dirait na habité Azana Izina ma finga, donc ils ont déjà structuré, calculé, ciblé. Par rapport à Moutounengaza, imagine à finir Moutoumi sous 5 heures et puis en fait c'est compliqué. So na Thierry Bino awa na habité à Salaki live na live on a mis champagne à Zalaki. Du coup alukaki amata. Wana zaki live ya team Charlène. Jamais boroya bokiti sa live Charlène na live wana tope boloba et là moi mabe contre. Donc du coup ba okiti sabino ou soit borozwa na bino. Alors Yemi si champagne ayaki na ipita zaina bezo so pas se défendre toi le basugi nini nde ayaki amata na life non seulement j'ai la boyaki amata mais j'ai la finga ye na niveau moko so azalaki wana bon azalaki wana bien sûr et na habité après elle s'est dit quoi so qui malgré ko finga na ko continuer bobi batu musu bazaba homme sardine hein. Ouais, mutu bomona mutu be mutu ezala raté. Ce qui veut dire cerveau existe raté. En attendant réfléchir te do bato bongo en tout cas na ebité bango solution ezala na monde mususu ya bato mususu oya biso bato c'est compliqué. Pour mutu déjà tant à côté na continent na zo ka zo beta masolo ma ambassadité azo loba pardon azo tanga bilon na kombo nango azo décrire comment aza bien aza bakela bien tina kati azo tanga ba kombo na milobeli gaki awa c'est compliqué. Mutunde na komeka na ko pesa conseil to na kolobela. Eza mwana mwasi yo harmonie. Bota gelenga yo soit botindele vidéo oyo. Madame. Yo ozana mwana na général neto yoki, OK? Bon bien que dans ba live ke zo ngba lobi ke zeme ngoza ko kosela il faut basala aden on a problème na ngaité. Yo ozamona mwana na général na yoki basombela onda na Canada pona mwana wana ozanai oya Kongo ya ozwa bambongo pona mwana wana okozala mayele te mama oyo ba garder bande na yo bienvenue aussi
na âge na yo wa mukolo te wa mwana moke te wa mukolo za mwana moke te sikoyo ntango yo ozokende kosafishe na soki semeki na yo tania ebozoba teke eza au détriment ya papa ya mwana na yo parce que bato bazofinga général à cause ya bino oyo ozosala wana koya kolakisa mino wana pona bino ezaki eno posala soki mbanda motema pasi ezofingisa mobali no na minute oyo tibango wana crédibilité te tibango aso na valeur te nini bato bazoloba te contre lui mafinga forme tout mais en général niveau bazo salir ye niveau bazo kodénigrer do mutu nyonso se permettre aloba tout normalement so ezali mayelo elingi interpeller yo mais c'est le père de ton enfant madame soki harmonie tu peux arrêter ya kokota na baje atania okoki kotika kokende kosafishaka na ye kokende kozwaka bafoto na ye mais après tout boyoka mpe soni te tokende tozonga yo babala yo harmonie babala yo Charlène jusqu'aux preuves du contraire yene mutaza madame Chibango o mokili mombebi ata so bazoyokana te eza ya kobeba machin tout ce que vous pouvez dire mais madame Chibango c'est elle na minute yo mokili yebi ndeye yuna na yebi yo siko donc en fait en d'autres termes oza chiza il faut que lango soni maman moi à ta place na ngana batama harmonie yoka sonné et puis batela moi ba avantage aux ala nango wana oya kozwa mbongo mwana et na ba mususu et là ozo sala ezo honorer te et surtout que ezo salir papa mwana conseil na zena ngwa kopesa yo harmonie yango wana parce que tanya koyoka te mutu ba ofinga mafinga forme et tout mais etali était donc ye et tous en a besoin na été étalé soki harmonie que ça bien continuer au sala lo ozo sala pour finir ça rende konaye donc c'est ça normal t'as un problème na moto parce que si réellement au lingarande kwango yo tania et loko yo zo sala pona yo so kanza exam malamu ndeko so finga mo mona tikeno tu dois arrêter de tania zo marambo na yo déjà na harmonie etikali nani moi sur comment ça s'appelle Amida yo na habite éducation ni ngo yo zo pas d'abord pona bato bazoloba ke prévenir ni ozalango Charlène azotinda bato soki o azanyesi ya Charlène o batelemina Charlène azanyesi naï si cette dame ou encore fille na habite na benye nani azo se permettre matana ba live pour finir mobile maman lekine nana oza na simanaï et so déjà Charlène te pourquoi Charlène azo pekisa été des fois avant de poser la question buzoba il faut réfléchir des fois donc c'est clair que sa tante qui est derrière elle. Et puis na éducation nini biso za babantu mobala mama leki na yo aza papa na yo ti ata so baza na ba problème yo ya ko se permettre o matara ba life pour ko finga John Chibango oza ndenge nini Chibango c'est aza mutu munene na mboka o bat ba pesa respect par rapport ya ba bravoure na ye par rapport ya o yaza nani yango na mokili na RDC a oza atelemela Kabila qui a résisté à l'obana Kabila qui au violer constitution na ozasu na saba ordre na otena ninga kenda rébellion bref eza yango te mamba politique awate siko ka mwaka tu yo oyo ya ko finga général moi sisi lama bana matete ba bengenga OK parce que le général il est aimé na bato belé babi mère général a vient na biso et ça nous dérange que moi so ndumba ba pesinga adresse na yo place ovana na matete pe ba betelinga vi na omobimba wana mwana mobali kuna komba David na mama bana na boina sala l'insalamable na ana matamo no miniature à cause de toi donc so aussi la mite moi no mata miniature au monde mobali wa bimaka na yo wana wa bimaka na yo na mwana na yo David nana ba photo na ye donc moi na fille o aza des fois de abimana j'ai kato jeune moko ya mwana muge et les jeunes en question abimana mama na mwana allez-y comprendre bosoto nazana ba image ya malamu te donc so continue au fin général au sambo ya mabe so aussi la mité Amida c'est à toi que je parle yes so continue au lela
Tante Charlène, nasina lobaki na roloba. Bon c'est vrai bat bazo loba o bazo finga bazo mama. Ah papa bana yo. Joss ndenga vandi wana ase akoli akoti réseaux sociaux amoni cousine na ye aza ko finga tato abotai. Mama na ngai. Osomona ngote ke neza sensité. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi olatike mo vanzina bosantu
nga lingi mais par son nom c'est métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo